Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Lambert Mende sur la plainte de Joseph Kabila à la CPI. Il est normal que ceux qui ont fait couler le sang puissent en rendre compte devant la justice. Je ne suis pas de ceux qui estiment que des crimes doivent être justifiés par ceux qui parce que ceux qui les ont commis sont ceux de mon camp. Non, il ne peut se vivre. Je ne soutiens pas. Parce que moi, je n'étais qu'aux médias. Si le sang a coulé, il faut exactement que ceux qui sont responsables en répondent. Il ne peut se vivre. Voilà la mère, mais alobi ba responsable oyo basala ba crime, oyo ba boma. Il faut justice à ça la musala na saraki na ngala kana media batindi na lobaka te na salini. Makambo ya crime contre l'humanité na yebi yango bomona ki keno Lambert Mende Fachi a sengi ba lever sanction na ye ande. Mais batunyo so wana basa sous sanction ya États-Unis a bientôt là umukama awa siko yoka dossier nini ezoko isakadila. Le deux experts ya ONI oyo baboma na Kasai Zeila Catalan na Michael Sharp. Sokande bazalaka na montre ya géolocalisation na stylo ya géolocalisation. Il ne peut se vivre. Alors que na mutu oyo accompagnaki bango tout babomaki bango. Alors selon ba enquête ya Nations Unies parce que boyebi bien ONG Women Watch Watch asengaki akende ko enquêter. Alors là on va ko enquêter à partir ya satellite. Bamoni keno va retrouver montre oyo Zeila Catalan azalaki nango ya géolocalisation. Il ne peut se vivre. Oyo ezalaki pe na caméra cachée ndenge babomaki bango. Il ne peut se vivre. Mutu apesaki ordre wana ezali Kabila. Apesi epa ya Emmanuel Shadar na Evariste Bochard parce que Bochard avant liwa ya chef coutumier oyo babengi Kamuna Sapu bakutana na ye a proposa yembo. Kamuna Sapu aboya rata salini. Il ne peut se vivre. Yango moni kenon batuana bamata bakita umukama to ya ba ministère nyonso ezali Fachibe. Il ne peut se vivre. Bozali na majorité. Bino batu bozo contrôler ba institution nyonso. Bozo lelani. Il ne peut se vivre. Parti au pouvoir vivre. Fachimwa na maye. Na philosophie ya Fachi. Atalaki alobi na yebi ke batu oyo titoke na bango na coalition bakozala mutema dukudu bakosenga ba poste belé bakoluka ba ndenge ba se créer baza presque na ba institution nyonso parce que bango ne bazo de tenir 70% ya ba institution. Il ne peut se vivre. Fachi atalaki alobi nazo jembela kaka na justice. Alors pona piéger bango bien natikela bango ministère ya justice. Alors que commandant suprême, magistrat suprême, ezali Fachibe. Il ne peut se vivre. FCC ayo to défense, bozo na bino. Oto so boy, bozo na bino. Fachi a conservé le ministère ya intérieur. Parce que le ministère ya intérieur est un ministère moko très stratégique. Il ne peut se vivre. Parti au pouvoir vivre. Awango imuke na achanjaka malobate asalini. Alobi ngai nazo sala musala na vision ya chef de l'État. Mutoye langa makambo ya autorité immorale ata mukolo moko. Amondeni tombola loboko kanga ba. Yango wana FCC mobimba na sutuka lala bakotuna ngumu. Ngulu aboya kata salini ne. Alobi tuna même alobi na bango nini. Il ne peut se vivre. Parti au pouvoir vivre. Test ya liboso. Fachi atali alobi ba diaspora ba masana ngatu oyo ba accompagnanga na ta pasi. Soki na di keno na écarter bango ba mona nga mutu mabe. Boya laisser aller la présidence Kamere soit directeur ya Kabi. Mais so rende sala ki piège Kamere éviter. Parce que il faut y ba keno kuku pour qu'on soit bien. Il faut obliger y na delay y alia. Boete. Il ne peut se vivre. Comment on s'entend au que péché moi? Est-ce que moi dire Andunda? Moi ça herbivore. Il ne peut se vivre. L'air Fachi a voyagé, caméra le dia tala yuma oyo.
mais soki nde moto abatami aleki yo maye idps viva awa nazoyebisa yo na kati ya prison ori ilunga azolela abimisa basekret soki nde baformasi nyonso oyo bozomona oyo bafutaka ta taxe te idps viva ezali ya master ya Kabila homme d'affaires indien oyo babengi soki Lactani wana aza moto oyo asalaka blanchissement d'argent et puis bamédicament oyo eyaka awa de plupart eza bamédicament moko ya mabe basala yango mpena na baénorme d'où à bientôt là banzete nyonso oyo basalelaka bamédicament wana ezali na république démocratique du Congo idps viva donc déjà na usine oyo ya bamédicament ya niveau ya Bukavu bakofongola bamosusu awa oyo tokobanda kosala bamédicament na biso moko zokande tout le médecin directeur idps viva mpona nini Kabila apolitisaki presque basecteur nyonso ezalaki keno à appauvrir petit peuple babanda kolelela bango et bango baso opérer dans les mafias babanda ko s'enrichir idps viva alors que hôpital du cinquantenaire ko bosomona wana makambo ebele elekanaka kuna na hôpital du cinquantenaire badécouvrir que kuna na se eza na cave place oyo soki bakangi bacombattant bato ya bamarche bake babwaki bango kuna bapesaka bango eloko te donc ti bakoda ye idps viva alors basekre wana ebimaka te esali nini awa sikoyoka tombola nanu loboko kangaba Fachibe Kabila Kaya Foyou Douce Fachi a changé Fachi a changé système de jeu oyo ba américain bazobenga Fachi les special one donc stratège na ndenge moko ya liboma akangi bango club oyo bato baza na bamajorité awa sikoyo sutukalala bakomi koluka dialogue Madidi akomi oteno peuple congolais aza na posa amona jio Madidi Fachi beton et non Madidi Kabila mais babenga yo yaka tosala mosala olobi maboko esalisa awa sikoyo okomi koluka négociation ya nini idps viva oyo bango balukaki bakosilisa ya awa sikoyo ka ndenge sana États-Unis bazoya il faut baformer bajeune oyo bakoyeba façon nini bakobanda kodéfendre na bamarche pacifique il faut baformer bajeune na niveau ya militaire donc ya basoda oyo bakointégrer armée congolaise idps viva parce que soki otali normalement bango kuna ezalaka 20 ans de carrière obimi parce okomi ozwala na yo mais awa okomona keno toza na basoda ya mikolo ebe toza na bagénéraux ya mabumu minene ebe so netika so est ce que général ya libumu minene na États-Unis okomonela ye wa soki eyinde okokima ndenge ni bagénéraux wana bazalaka na Congo idps viva parti au pouvoir viva yango bomoni keno bainvestisseur américain bakomi koya moko lobi bayambaki bainvestisseur oyo bazoya déjà composé bausine ya batablette na fabrication ya tshombo awa nazoyebisa yo na Congo okoyiba tshombo okotekela yango na oyo bandosalema donc okomi koya motu nyonso azofilme ande idps viva États-Unis à comprendre à découvrir mafia oyo Rwanda bandaki kosala asiko na koti na diplomatie pour tokende déjà na koshite moto bandaki kosala lobbying ya makasi na niveau ya administration américaine ezali Barack Obama parce que ba régime bon Aden ya ba arrière grand-parent ya Bill Clinton non eza Bill Clinton bon Bill Clinton barrière grand-parent na ye il fait tout donc mutu pena apesa Rwanda opportunité wana eza ye Obama lera ye a continuer na même rythme parce que ye moko azalaki nilotique pourquoi Fachi abandaki komema Rwanda na brutalité te parce que Rwanda baza donc les tout baza ba minoritaire
na niveau ya Afrique. Alors bazalaki représenté na ba organisme ebele na niveau ya Nations Unies. IDPS viva. Yango moni keno Rwanda abandaki kozala trop protégé. Donc ceux qui ont mis na brutalité okosala nini yo moko kokuya. Yango boyoki les doyens ya ba généraux oyo azali babenga bango ba aumônier. L'aumônier le plus sage ya États-Unis d'Amérique, John Inoff. Il est best viva. Asali déclaration à lobby Tshisekedi asa sage ya kosakana te, azali en même temps philosophe na ndenge moko ya kosakana te. Bitumba ya este asilisi yango na boete na matusa te, mais asilisi yango na bik na papier. Diplomatie betela fatima bo makasi. IDPS viva. Parti au pouvoir viva. Tombola loboko kangaba. Bato bele baye barate, il faut na pour la parenthèse moko na kokangango rapidement. Voyage ya liboso ya Fachi na États-Unis d'Amérique. Fachi l'air a komi bayambi basali nyonso oyo bakokaki kosala. Bamema Fachi na place moko stratégique. Fachi azali troisième personnalité na Afrique à côté de place wana. Bamema ye na place oyo babengi Capitol. Il ne peut se vivre. Na kuna na Capitol, président ya liboso à côté kuna ezali Nelson Mandela. Mutu nyonso ayebi histoire ya Nelson Mandela na Afrique mobile. Il ne peut se vivre. Deuxième personnalité à côté kuna ezali Papa Tshisekedi Wamulu. Yango mona asala mobutu. Il ne peut se vivre. Parce que Kabila le père, Papa Tshisekedi a épargné un assassinat deux fois. Alors, Bitika laissé aller Bakobumayo. Salaboy, mais tellement Azaraki Soulard, Agego Bala sous Mamou National, trop de systèmes, donc, via perte de contrôle. Il ne peut se vivre. Troisième personnalité, à côté de la Capitole, place sacrée à États-Unis d'Amérique, et Zali Fachibe, l'air à côté wana. Na Michael Pompeu, na John Inoff. Ba ebisi place papa na yo abakiti afanda yango. Fachi fanda wa. Il ne peut se vivre. Mais avant côté na Capitole, bazaki na mer. Mère à côté boye bagande ba ebisi était mère. Awa bana basi bakotaka. Yo zala liba. Et puis ceux qui ont côté na kati ceux qui ont makila pété au côté la cour. Mère allait la rata salini. Alors dit beton na ngaya na peso ya tani toko ya sou. Il ne peut se vivre. Les facha côté na kati kobima adima kinde bomona ki na États-Unis 21 coup de cadeau et beta raté salini. Et ça alliance oyo basinyaki na monde normal na monde spirituel. Wana de un. Fachi à quel Japon va inviter et pas ya empereur na Yurito. Alobi na yambi président mais na yambi collègue na nanga. Alors que azali empereur. Par là, voici comprendre que non bokozi oyo Fachi akotika yango sikoyo. Amemaye na place sacrée oyo na place sacrée à Japon. Oyo tobengi Okinawa. Il ne peut se vivre. Amemaye wapi na Okinawa. Azali premier président africain à comme na place wana. À la ligne ya presse ya Europe, pays ya Japon et condamné empereur. Et le dit comment est-ce qu'on met un président nègre na Okinawa. Il ne peut se vivre. Na batubaza na domaine spirituel ba yebi makambo na soloba. Il ne peut se vivre. Ye a répondre bango bino batubozo mona ye poso mundu me makanisi na ye na façon de voir na ye azali munde. Il ne peut se vivre. Yango komona ki keno l'air Fachi azongaki awa. Donc ceux qui makambo esili akozonga lisusu na sha. Il ne peut se vivre. Fachi akena Vatican. Éviter de marque ya pape. Et ça pour la toute première fois, Papa Zosala au melu la fin de l'année, à Tangi Kombo, il y a RDC 12 fois. À Tangi Kombo, il y a Fachi 5 fois. Yébé! Il ne peut se vivre. À côté ça y est, dans la chambre, on va bengi Vinoussous. Vinoussous, ceux qui osent aller prêtre au Goko Tapunate. Fachi Azali, troisième personnalité à Kotawana. Première personnalité, Azalaka Barakoba. Il ne peut se vivre. Deuxième personnalité, Ezalaka Jacques Chirac. Il ne peut se vivre. L'air Bakoti Kuna, Basali 30 minutes, il y a conversation. L'air Fachi,
Adimi papa monsieur fanda na kiti ya bokonzi na ba protocole balobi peut-être papa s'est trompé parce que kiti wana à part papa mutu mususu afandaka idps viva papa yebisi bango te ngai moko mutu nalobi afanda wa yebe titolobaka faci beton azali beton na nyo tombola loboko kangaba IDPS viva! Parti au pouvoir viva! Awa sikoyo poto chite. Ayebi tobeta masolo. Donc continuer le bon. C'est là na beta na mwelo moko asuka. Concernant nini yango ebandaki koleka. Nini yango ebandaki koleka na présidence. Toloba te. To panza te. Tombola sikoyo loboko kangaba. Kamere ayebaki déjà que non ameminga. Si bomonaki cible na bango FCC na Vital Kamere ezalaki pas les cas tous les proches na yemoko fachi batu bazalaki plus ciblé ezalaki maire na fachi mais basentir que non libanda na kati fachi aza pena be IDPS viva banda mwana mai ya koti panso na boyoka lisusu batu badayaka na présidence yebe asiko na minute oyo on comprendre que non fachi azo changer batu nyonso na niveau ya presse présidentielle Giscard Kusema depuis hier soir aux arrêts on a trafic ya bafuite ya information na niveau ya présidence de la République IDPS viva parti au pouvoir viva mais pour la nini à chaque fois président akata suki ezalaki kaka edimi président asala boye edimi bato babandaki kosala biloko wana bato ya INC alors na minute je vous dis que non l'INC est divisé INC ezali divisé eza INCL FCC ezali INCL cash alors que mukolo ya lobi déjà il faut oyeba que non nous constituer déjà force ya liboma parce que à bientôt là il faut pas nommer informateur ici yango bomonaki déjà sur le plan stratégique Fachi nani secrétaire na biso général mwana bute ayambaki déjà Frank Jong IDPS viva mukolo ya lobi yebe lelo akoyamba baati lukwe lobi kuna akoyamba plus mwabi IDPS viva parce que si on monaki na conseil des ministres chef de l'état a lobby jusque là mutu azotosa makambo nazolinga azotravailler na idéologie na ngai ezali plus mwabi lomba yumuka alors que PPRD basalaki mama na erreur na 2018 baboyaki kobima na label ya PPRD babatamaki na ba AAA ba AAB alors que ba AAA ba AAB ezala ba parti ya plus mwabi bango moko bazo constituer plus de 170 députés na niveau ya Assemblée nationale IDPS viva awa à bientôt on peut comprendre que cour constitutionnel a rendre arrêt oyo batu nyonso bazonga na ba parti na bango politique respectif IDPS viva ozana IDPS zonga ide ozana esida zonga esida kuna sikoyo yo na parlement ozalaka na combien de députés yo moko depuis tikela biso makele IDPS viva leur sikoyo bakobanda identification komona kenon AAA na ba FDC allié na IDPS tokokoma eloko mo yebe pona lelo abu Abonnez-vous gratuitement. Sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement. Sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com.